Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso lelo poto kota na partage toko bonde la Père éternel to pamboli to kumisio. Nzambe asala lola na mokili pe biloko nyonso oyo ezali ko entouré yango. Nzambe tone tolio to pamboli kombo na yo to pamboli kibo santu na yo. Mokonzi na bakonzi bokokisi na bilaka. Maloba na moto ekome makufa me nzambe ekome mabomoi. To bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu. Saint-Esprit soit contrôle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na poko na lelo poto kota na partage. Toko kende wana esika tosukaki bongo wapi. Tosukaki na Exode, poto sito kote Exode chapitre 4 verset 10. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Exode 4 verset 10. Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je l'ai jamais eu et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Donc, le Seigneur lui rétorqua, qui a donné une bouche à l'homme, qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi le Seigneur? Eh bien, maintenant va, je serai avec toi. Quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devrais dire. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre Moïse et lui dit, tu as un frère Aaron le Lévite qui sait qu'il est éloquent. Lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devait dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et vous indiquerez ce que vous aurez faire. Je vous indiquerai ce que vous aurez faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire de miracles. Alléluia, alléluia. Bien nommé dans le Seigneur. Awa tomoni nini. Tomoni Moïse aza ko continuer kaka ko insister liboso na Nzambe. Nzambe ayebisi ye ozali na quelque chose lokola tobaki na ba cassette précédente. Nzambe ayebisi ye ozali na bâton ya commandement. Ozali na quelque chose. Tu as la parole de Dieu. Tu as Jésus en toi. Vas-y. Net yo bien aimé dans le Seigneur, nzamba lobaka na yo, oza na Jésus na yo, oza oyebi parole de Dieu, mais yo ka kolandaka ba pasteur, kolandaka ba faiseur de miracles, kolandaka batu, yango komi tina maboko ba mbikudi, likolo ya kolanda, likolo ya koluka. Moïse azalaki na bâton ya commandement. Malgré tout amonaki Nzambe ye moko, Nzambe indikaki ye lolenge nini akoki kosala, mais Moïse alingaki kaka te. Moïse azalaki kaka na kodiscuter. Nzambe te, bongo te, nga na yebi na nga koloba te. Alobi na Nzambe nga na yebi na nga koloba te, ndenge kutu nazali awa, nazali kukuma, oyebi ke naza na langage facile te, na kokaka na nga koloba te, sikoyo yo ozotinda nga likambo munene boye, na kokoka yango te. Bien-aimé dans le Seigneur, yo pozalaka na attitude oyo, attitude ya abandon. Moïse azalaki na attitude ya abandon. Balobi Nzambe asilikaki. Na tuna position oyo ozalaka nango vis-à-vis ya Nzambe. Est-ce que osilikisaka Nzambe te? Yango lelo zolela Nzambe oza kosala te. Mais position na yo ezalaka ndenge nini vis-à-vis ya Nzambe. Alléluia. Ozalaka Jonas oyo Nzambe alobi kende na Ninive yake na Tarsis. Nzambe alobi na Lot botala sima te mwasi na yatali sima bongo libanga ya mungwa. Bien-aimé dans le Seigneur, ta mususu tozanga na attitude de Moïse azalaki nango. Nzambe nga na kokoka te. Nzambe nga na kokoka nga koteya te.
Bible lobi allez faites de toutes les nations les disciples. Okenda ke église oyo kaka mateya pote ya ndeko na yo ngana kokoka te. Pote ya ndeko na bongola mutema ngana kokoka te. Nzambe apamboli yo akutani na yo apesi yo mwana banayi kobota te ekomi okende na église ofuka mokumisa ye nzambe na kokoka te mwana leli butu mobima na tongo na kokoka ko remercier yo te. Alléluia. Ta mususu tobendaka kanda ya nzambe ndenge Moïse abendaki kanda ya nzambe. Nzambe alobi na ye nga mutu nasala munoko eske nayebi te ko rendre yango miwe to sourd. Nga mutu nasala misu nayebi te ke miso comme aveugle to emona. Eske ta nga naponaki yo nayebaki te ke ozali na likukuma. A défaut topesaka ba excuse. A défaut tozalaka na ba excuse. Na makambo ya nzambe o nzambe excuse ngai nayebaki na nga makambo oyo te o nzambe ngai nakokoka te ngai nakokokamba batu te ngai nakokoka kosala boye te ngai nakokoka kotambola boye te. Bien nommé dans le Seigneur, attitude ya Moïse devant nzambe. Tant mususu tokimaka ba responsabilité olobi ngai nakoma kosambela mpo natika komela masanga ngai nakoma kosambela mpo nakoma kolata correctement ngai nakoma kosambela mpo nakoma yuma. A défaut tozalaka na ba attitude moko ya ba excuse, tozalaka na ba attitude moko ya ba responsable te, ba attitude moko esepelisaka nango nzambe te. Moïse epa azalaki nango. Moïse azalaki na attitude moko epa ya nzambe. Nzambe alobi na ye na kotindela yo Aaron. Nzambe alobi na kotindela yo Aaron, mais nzambe azalaki posa na ye ezalaki ko atinda Aaron te. Mais lokola nzambe asondaka mitema ayebaki déjà attitude ya Moïse. Ayebaki déjà ayebisi Moïse que Aaron aza na nzela, Aaron aza koya. Ayebaki déjà attitude na ye. Oui. Ayebaki. Alobaki na ye soki na tindeli yo soki na yebisi Moïse ako discuter balobi mutoyo amonaka motema te akondanaka, mais le Dieu qui voit le cœur compatit. Nzambe ayebaki position ya Moïse, bien nommé dans le Seigneur. Nzambe ayebaki position ya Moïse. Ayebaki que Moïse aleki na têtu. Ayebaki que Moïse a compliqué makambu. Bien aimé dans le Seigneur, ezalaka attitude na yo na ngai. Ngai na yo tozalaka na attitude wana. O nzambe na okoka na nga te. Mission opesi ngai eza impossible. Ta mususu bato bakendaka epai ya nganga bakoyebisa ekende na cimetière na 1h du matin akolamuka. Mais bana nzambe ta mususu balobi kaka jeûner pona 2 jours. Nga na kokoka na nga te. Nga na belaka. Naza na santé moko ya malamu te. Moyen na jeûner 2 jours ezali te. Tozalaka na ba excuse. Tozalaka na ba excuse auprès de Dieu. Na kokoka boye te. Na kosala boye te. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe lelo ekolobela o likambo. Attitude oyo zalaka nango. Attitude oyo zalaka nango, bien aimé. Eza ya nzambe te. Attitude ya ba excuse oyo zalaka nango. Alléluia. Alléluia. Nzambe lelo abengi biso. Abiso ko yoki mungongo na ye. Kozala motema libanga te. Fungola motema na yo. Soko yoki mungongo na ye. Kokomisa motema na yo libanga ata mokolo moko te. Alléluia. Nzambe na bolingo na ye. Lokola lingaka biso mingi. Atindaki muto ya ko soutenir Moïse. Atindaki muto ya ko soutenir Moïse. Abi naza ko tindela yo mutu. Naza ko tindela yo mutu.
po aya ko soutenir yo. Alléluia. Moïse azalaki soutenir na Aaron. Bota bolingo na Nzambe kati na biso. Bota nde Nzambe alingaka biso. Bota bolingo na Nzambe. Ndenge Nzambe alingaka biso. Nzambe asa delegaki Aaron. Asa delegaki Aaron. Abina Moïse tango yoko kutana na Aaron kozala na esengo. Akondima makambu yo koloba. Bien-aimé dans le Seigneur. Nga na ebisi Nzambe asala misu ndenga ebisi Moïse akoki ko rendre yango aveugle. Akoki pe ko fungola yango. Nzambe azali capable na nyonso. Yo poussa na kaka pembeni na ye. Aza na besoin na yo. Aza na besoin yo opoussa mitambe na yo pembeni na ye. Aza na besoin osala ye confiance. Moïse azalaki na confiance te na Nzambe. Moïse azalaki na doute na makambo na Nzambe. Soki bénédiction ezo ko umela eza po yo za na doute na makambo na Nzambe. Oza na doute makasi na makambo na Nzambe. Yango moni likambo na yo za ko umela. Musala na yo za ko umela, stérilité na yo za ko umela, maladie na yo za ko umela. Sorcellerie za ko umela ko boma bana pe ba ndeko na kati ya libota. Po yo zali nanu na attitude oyo. Na attitude wana ozali nango. Ya incrédulité. Attitude oyo ozali nango. Ya incrédulité. Ya koloba na Nzambe. Oh Nzambe. Oh Nzambe. Naza na langage facile te. Ba excuse. Na belaka na okokagene prière te. Ba excuse. Moyena ke ne veille prière ezate. Ba excuse. Yango libala na eza ko umela. Ba excuse. To longola ba excuse liboso na Nzambe. Nzambe alobi na Moïse na kosala yo Nzambe ya Aaron. Mawa na Nzambe likolo na biso. Yango tokende lelo ko senga penza bolimbisi. Biso mutu topesa Nzambe ba excuse kili. Biso mutu to loba na Nzambe, to boya, to résister malgré ba miracle. Oyo to mona na bomoi na biso. Malgré obota kate oboti. Malgré ba finga ka likombe obala. Malgré ba finga yo na pauvreté na chômage ozwa musala. Malgré ba ninga bozala ke bele bazwa visa te yo ozwa visa ke na Europe. Mais yo kaka incrédule. Yo kaka incrédule. Olingi ka kondima te. Olingi ka kondima te Nzamba kangolaka. Oza kaka na incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur. A défendre Nzamba so salate. O changer ba église kili. O changer ba maman biku di kili. O bayo zui dépression comme mela masanga. Eza pozali na incrédulité. Ezali poza kondima te. Senga mawana Nzambe. Mawana Nzambe ekitaki likola Moïse. Tango Moïse pa banaki kozala na incrédulité liboso na Nzambe, na doute pe na peur pe na kobanga. Obanga kanini? Balobi Moïse Nzambe abaki kende ka na bâton na yo wana. Oza na parole de Dieu. Oza na bâton ya commandement. Nzambe alobi na pesi au pouvoir ya kotambola sur ba scorpion, sur ba serpent et rien ne peut te nuire, rien alors rien. Ozali na pouvoir, obengami mwana Nzambe. Même à tel lo kwei Nzambe le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Console masumu na côté o babaka pécheront nous pour que la grâce de Dieu surabonde. Mais quand lo bate Satan kosa rabat. Yo lingo sambela, ofinga ki mutu na tongote. Yo lingo sambela, yo kasi Nzambe na koyoka yo. Non, senga mawana Nzambe. Les justes tombent. Ceux qui tombent qui tellement. Et sali ba ko tomber te ya bato yo. Oromona mosai na Nzambe sali na basi 3-4. Ane na bamakangu akobo kaka na ye wana eza suko tombete wana eza olala okoma malili oza ya kolala. Les justes tombent bien sûr. Satan akosa biso lingo sambela yo muto lembi na yo bongo ko sambela na ote. Bien-aimé dans le Seigneur akoma yebisa ofinga kingandi senga kingandi wana pardon zongela vina ya mosantu zongela vina ya mokristo. Alléluia. Pesenga ka molimo santu tango nyonso otambola na molimo mosantu po epesaka yo kimia. Alléluia. Nzambe lelo asali yo Nzambe liboso ya bayini na yo. Nzambe lelo asali yo pe un petit Dieu devant Pharaon, devant ba sorcier libota.
Nzambe lelo asali pe petit Dieu devant bayini na yo. Alors je dresserai une table devant toi en face de tes ennemis. Alléluia. Oh, ça n'est pas promesse kitoko. Alors si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Oh, ça n'est pas promesse kitoko. Oh, ça n'est pas bâton et commandement. Nzamba pesio kende. Abina Moïse bo kende na ron. Kobosa na bâton na yote. Kobosa na Bible na yote. Kobosa na kotanga ka parole de Dieu te. Po ozwa bâton et commandement. Ce qui dit il est écrit pour le bien, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Alléluia. Moi, en ensemble, il faut ça verser à ma casse. Oh, kolobana diable. Arrière de moi, Satan, moutalobi na parole moko négatif, pour l'embisa yo, moutalobi na makambo moko pour rabaisser yo, ozwa complexe na vie. Olobi arrière de moi, Satan. Musika nanga. Yo za petit Dieu devant Satan. Il faut tout ça yo. Ba parole négative. Oh Moïse asala kinango na lobaka nanga bien te. Yo lobaka bien te mozungo lokutani na Nzambe. Yo tambola kato za koka mozungo lokutani na Nzambe. Lobiko na ye bandit. Yo bala kato zu kongo lokutani na Nzambe. Obota kato zungo lokutani na Nzambe. Zwa baton na ya commandement. Alléluia. Oh, ezali parole de Dieu. Oh, ezali ki sainteté. Zwa baton na ya commandement. Zwa baton na tala batumi babungisa ba baton na bango likolo masumu. Arme ya Satana eza masumu. Aye ko boto la baton ya commandement. Alingaki boto la Jésus-Christ baton ya commandement. Alobi na Jésus-Christ na désert. Alobi bongo la mabanga oye koma lipa ozana nzala olia. Jésus, parce qu'il est écrit. Jésus a l'obéné, il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et bon, ce qui est sous ma il est écrit. Ce qui est sous ma il y a qui l'obanzambe te poye mokazali l'oballéluia. Alinga ke l'obani na Satan. Satan a papa ma songe. Akendati kotanga Bible ayebi Bible mobimba. Mais Yesu Masia l'obéné, il est aussi écrit. Satan a élio na Matthieu 7:7 pour kosa yo. Alobi na yo, balobi, celui qui cherche trouve. Zwa mo eloko yo ate panganga yo lobi no il est aussi écrit. Nanda konangai na ko solo ka kokota te. Muta ko pratiquer magia ko zalate. Satan a koelo na Matthieu 7:7. Eh mama, ozana nuna ki cherche. Ozana nuna ki cherche. Yo lingo zemi longola zemi oyo. Awa na ngola, awa na poto babota ka boye boye te. Lobane il est aussi écrit. Nanda konanga mwasi a ekomba kozala te. Muta ko sopa zemi a kozala te. Alléluia. Nzambe asala bikela mu bitoko. Bota bikela mu kitoko. Na bandeke bazo kumisa Nzambe. Alléluia. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe penza pambola biso. To kutani lisusu to kolobea na tina na Nzambe. Nzamba pambola biso. Amen.